Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bayeban so bolinga maman Elia Nitu. Na pesi bino mbote mingi bandeko na ngai bino bayeban so bolinga maman Elia Nitu. Bino bayeban so bosepelaka na émission ya maman Elia Nitu. O ezali ya préparons-nous pour le mariage. Bino baye nyonso bo disposera tana bino pona kotala nga to pe pona koyoka nga soki na biki allo bonjour. Bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Émission na bino yango bandi préparons-nous pour le mariage. Ensemble, suivons maman Eliane Nitu. Ensemble, bolanda mateya ya maman Eliane Nitu. Ebwe, ma vimpi. Moko wazima, est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Pongana linga akoye baba ebangai, baeba linga kangai, baeba tala kanga, ce qui baza malam. Alors, tukute na bino mingi na ba commentaire. Bochi langa ba commentaire. Merci beaucoup na bino baeba, so bochi ba commentaire. Tant on atala kama matuko wazima, maman tu es la meilleure, maman on t'aime. Merci parce que vous m'avez accepté comme votre deuxième maman. Et na sepelaka nango makasi, nazalaka fier nango makasi parce que bana nanga bandiminga. Je suis votre deuxième maman. Maman na bino ya mibale ezali ngai. Maman Eliane Nitu. Oyo maman na bino ya mibale. Alors, oyebi maman aboteli bino mwana mosusu ya sika. Bebe moko abotami. Bebe wana abotami kombo na ye Mokili Makambo Officiel TV. Alors nako senga na bino bandeko nanga. Bino ba ebolinganga. Bino ba ebolinga kotalanga. Bino ba ebo disposera tant na bino pona kotalanga. Pourquoi na boti bebe wana ya sika Mokili Makambo TV? Na boti parce que batu musu ba benganga ba bi Mama Nitu. Yo kosa émission politique te. Mama Nitu. Yo kosa l'émission ya boité. Mama ba proposanga makambo oyo na monaka ke moyena tia yango na kati ya Eliane Nitu TV ezate. Parce que Eliane Nitu TV est vraiment concept. Eliane Nitu TV est basé sur le mariage. Eliane Nitu TV est basé sur les conseils. Alors, moyena tia ba divers. Ba makambo ndenge na kati ya Eliane Nitu TV ekozalate. Voilà pourquoi Eliane Nitu TV aboti bébé ya sika oto bengi Mokili Makambo Officiel TV. Beaucoup de kuna ba émission politique ezali, beaucoup de ba théâtre ezali. En fait, ba divers. Makambo nyonso bomona kana Eliane Nitu TV te. Kuna bokosani beaucoup de yango. Na sengi na bino bosa abonner massivement. Bosa abonner massivement na kati ya Mokili Makambo Officiel TV. Merci beaucoup na bino surtout bande konanga. Na yeto so na bino ndinga na bino to mesana ko solo la kane na lobiki awa tozalaka mingi basé sur le mariage. Ya on a le toujours ki bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Émission na bino yango bandi préparons pour le mariage. Ensemble suivant maman Eliane Nitu. Na yeko solo na bino bande konanga mingi na ko solo bande ko ay mibali parce que bande ko mibali ceux qui ba benga bazana ba plainte mokaka mama Nitu yo lo bakabisa ba blédard. Mama Nitu yo lo bakabisa ba etozana mikanda te na lobaka yango pamba te na lobaka yango na tina pona yebi na melanano mai na boyi vivi kolete wenge asilika abenga ya ejene ambia na pese rapport moni leki na yo alobi amelima ete vivi kolete wenge mai yango na meli benga ya ejene ambia loba ne na melaki mai loba na epe mwana ya sika pe abotami Mokili Makambo Officiel TV akende kosa nini kosa abonner. Babenga nga mingi pona ko se plaindre mama Nitu olobaka mingi biso ba blédard mama Nitu olobaka mingi pona est-ce que muto azana mukanda te akoki kolinga mwasi te to akoki kobala mwasi te? Bien sûr mutu nyonso ayaka na mukanda na Congo azate bato bayena mikanda kouta na Congo baza muke bazali o soki mobala longo aza déjà na mukanda ake kobala ye kunende bayaka na mikanda mais mingi biso bato na kati mboka mondele to ya ko sanini ko boka bangunda tozu ba mikanda awa na mboka ya poto mutu nyonso pe aza na droit ya mukanda. Mais le problème eza ke eza nini eza na ndeko moko ya mwasi mwana nanga moko ya mwasi abengaki na bisinga lobi ma deuxième maman tala naza na bana nanga 4 bana 4 o na boti bango na ba papa misato ba papa na toyokani na bango te soka na tovandi tokabwani. Alors nazwi mobali moko oya lingenga asepeli nanga po asala nini po abalanga mais mobali apesinga na condition lobi nanga ke avant na ko se présenter abina présentation ya pamba ndenge bakanga lopango avant na ko kanga lopango eloko yo ko sala il faut ça nini okumana no zemi ya tudina kumana no zemi
pona nini oyo te fo kuma nanu zemi parce que omoni nga ndenge naza boye nayebisa yo vérité nabombela eloko te naa na mokanda te naza na mokanda te fo kumba zemi mpo soki okumbi zemi ekopermettre nga na déclare mwana nsima nango nasala nini nazwa mokanda mpona kokosurvenir na babesoin ya mwana mwasi atali gauche atali droite abi libala ya bacondition libala ya condition omona yango wapi naza na bato mibale tozobeta masolo ya bato mibale na kati kaka ya likambo oyo moko libala ya condition omona yango wapi donc ngai mpo oya kose présenter na famille na nga il faut nanu nakumba nanu zemi mwasi abi non eloko nasepelaki nango te libala ya condition boye en tout cas non ekotaki ngai te namonaki yango non c'était trop demandé. Pourquoi? Parce que dans les passés, ça peut na mibali o na pesa mikanda. Bazwa mikanda pour savoir que mikanda pe basani batikanga pe na bana bakenda. Qu'est-ce qui prouve que oyo peta na kopesa mukanda na kovanda na ye? Mais pour akoma pe na niveau na ya kosenga mukanda ezani parce que akuti mwasi oza ko pleurnicher, akuti oza na bana, ozomona koza na bana ya faiblesse moko boye, ozomona koza na bana ki mobali ya kosala nini akolinga oteta kobala yo te. Laisse-moi te dire que mutu nyonso aza na lokola sapatu na ye, mutu nyonso aza na mofiniku na ye, mutu nyonso aza na mopanzi na ye o balongola na Adam na ye, mutu nyonso aza na ye. Tango mosusu tokutanaka na bakokosa na vie parce que on est pressé, tolinga kozala pressé, tolingi komoissonner na tango eza saison ya komoissonner te, tozalaka pressé tango mosusu ba pressé ya vie nde ekutisaka bato na ba problème ya ndenge na ndenge. Ba gros bisous na yo ya ngai ya pasi pe ya bisengo ya be ya Zakari Tulomba kokuta bato kwa ba ya be ya Zakari Tulomba boy lokola sapatu ne balingana za na ba 15 azaka mineur tango papa Zakari alingaka ti lelo 40 ans de mariage eza penza mopanzi na yo baponelaka ye kokutana na bato kwa ba ya mete na nga bato papa Edo dia wakana na Toulouse na papa Edo soko otali parcours ya vie na bango eza ndenge Nzambe a planifié ki vie na bango ezala ndenge wana Nzambe a planifié ki vie na bango ezala bongo na mukili parfois kozala presse boye baki o ezala chaîne ya ba conseil lelo penza na ye ko vendre bino na kati ya conseil kozala presse te koloba te po moninga oya bali ngapi fona sa nene ngapi fona bala po moninga oya botinga ifona bota mutu na mutu na destin na ye tango mosusu bato ba vivaka pona baninga ozotala pona moninga boye ngai nasali na vivre non ce n'est pas comme ça kozala na bato lokola mama Eugénie Mongai poumon na nga ya bato papa mon frère Mongai bazoki ne bango pe na 40 ans de mariage bientôt dans 2 ans à 40 ans ezali destin ndenge Nzambe asalaka ke bango mibale il faut bazala bakozala ndenge wana nalingi kote ya koyebisa na bato boza kotala ngai ke na vie ko vivre pona mutu mosusu te kozala pressé te kosala te pona moninga azwi nga pe nazwa ya kwa kotinda ona nzela ya mabe mwana mwasi ayebisinga labi mama eloko pe salinga boye mama atupina za pe na mobali abala ngai na donc na bala peke na bala bachanga pe pete na musapi ndenge bino bolakisaka ba pete na musapi ndenge wana parce que naza na camarade na nga moko boye mama azaki na copain na ye na Congo baye banzela katakata na copain na ye ti baye kokopana ka banzela ba mai oka ndenge ezalaka mwana mwasi kolongwa banda Congo ndenge alongwa e Congo azaki déjà na ba problème ya ko concevoir azaki na mabota ezaki pasi il fallait ki asala traitement pour azwa mabota mwana mwasi akomi ana mboka poto akomi ana France tango akomi na France akutana camarade na ye wana ndenge ezalaka mwasi oyebi eza na bato mosusu mabala baa makolo kilo ya bato mosusu baza na bango makolo pepele ebisengo oyo deuxième mama na bino mama Elia Nitu awa boza na adresse ya bien awa boyaka koza ba conseil oyo edaka nde nalobaki émission biso pour le mariage ezalaka mpona kopréparer ba oyo bazokende na kati ya ndako mabala ezalaka mpe koteya ba oyo baa na kati ezalaka mpe koteya ba oyo basi batribuche déjà mpo soki bazwi gloire à deuxième maison troisième maison quatrième maison basala nini bayeba kotambola nango bien oyo basalaki na premier mariage na bango barepete yango lisusu te yango na yebisaka bino ke awa ezalaka émission ya conseil maman Elia Nitu awa so na vandi boye na ye kopesa bino conseil epuis na bakisaka boye ke émission pour le mariage ezala mpona kobebisa te ezalaka nde mpona kobongisa soki oyoki nga okobebisa te okobongisa ndeko wana mwasi ntango aye poto bakutani na camarade na ye
botala epai nini motema na koza susu na mobali ngape na bala mameli anito abali ngape fona sa nini na bala. Non, c'est pas comme ça dans la vie. Les années wana te mutu na mutana destin na ye camarade na ye wana tango aye akuti ye déjà sa boti bana babali ye te aye azaki na ye likolo pepele aza na 29 ans na likolo pepele na ye ndenge aye awumeli te malgré atikaki mobali na mboka oyo bazalaki kuna na bamboka bamai soki baturki soki wapi ntango akomi awa aye kokutana na mobali moko alingi ye ntango mobali wana alingi ye eloko ya liboso asaki nini ake komona médecin ayebisi médecin ke nga nde naza awa nauta na mboka nanga na afrique bayebisanga ke na kobota te médecin alobi voyons voir napesa o traitement total boyebi ke mundele na mutu mundu mwa différence moko ezalaka kaka mundele abandi kotraite ye ntango mundele abandi kotraite traitement awa na mboka na biso na paris abandi kotraite ayebisi bon ndenge napesa traitement boye maintenant soki ozwi kaka mobali omeka otala soki zemi ekoya ou bien zemi ekoya te ntango azwi copain ake mpe komeka na copain wana ntango ameki nginga tan file ningani trr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 
mokumba ekoti mwana mwasi akumbi ntango akumbi abeteli moninga ni lisolo abi ma chérie ndeko ngai oyo na bandaki kolela nayebaka ke mabota na ngai eza teke na kobota te tala ndenge na ye boye nasali traitement médecin abisengaki meka otala soki okozwa zemi upa omoni ke nazwaki copain wana nameki kabo nde na boye ndeko na ngai nakumbi naza na zemi ndenge naza na zemi boye na anonse kolo zemi ke naza na zemi abi abu oza na zemi rêve na nga mpe ezaka nasala nini na bota alors eloko na kosala nazobala yo ye oyo ntango ayokaki liloba ya kobala ye mo azobisanga bi mama liloba kobala esaki nga choc ke nga na bana 4 nazokabona kaka na mibali ye aye kaka lobi bomoni epai keto epai motema mabe eyaka na baninga aza na poto aboti bana 4 na mobali te na mibali misato aboteki na bango bana mibali baza kokabona me moninga awuti afrika esika koya ye asali traitement akute na mutu mukumbe ekoti mutu yango mpe asali nini abali ye nde tozoyeba boye mwana mwasi aza na zemi babali ye sikoyo oyo aza kobota boti bana 4 na mibali misato azwi mobali alingi mobali wana abala ye alingi mobali ute omoni nga na si na boti nde na bana boye osani no bala nga mobali pa alobi parce que ye ayokaki donc abi asalaki choc komona ke moto aye kaka mikolo mibale aumeli te azwi mobali mpe moninga yango ayaki na baproblème ya mabota ake kobota eza mpasi na okokozwa libota te na okokozwa te mpo eya na bana mosusu apartir ta mosusu ba 23 24 akomi komona na aza na posa sa nini akoma mama moninga yebaki ke ye aya problème ya mabota médecin traité ye médecin soigné ye mbala moko kaka meki azwi zemi na ye oyo aza na bana 4 choc ya zemi ya moninga na choc ya bapropose moninga libala nde mpe na oloba boye babali ye mwana aza na zemi jeune fille elle n'a que 29 ans babali ye nano aboti te zemi mwana aza na kati ya libomo ye oyo aza na bana 4 ntango mobali ya ye mwana na sina boti na bana fo balanga ye pa justement ndenge oza na bana boye mpona bala yo fo kumba su zemi osala nini obota mwana mosusu nazwa mokanda so nazwi mokanda na survenir na babesoin ntango mosusu bato balukaka malheur bango moko na kati ya bavi na bango omilukeli malheur oza deja na bana 4 boti na mibali misato kaka mpo ndeko azwi libala yango esala motema pasi ele était clair abi mama esalaki nga choc kaka mpona libala azwi zemi na libala mbala moko nga naza bana so nabotika na mobali akei nabotika na mobali akei oyo mpe nazwi oyo nayebisi tobala na o mpona bala yo fo kaka obotela nga nanu mwana nasala nini nazwa mokanda kopropozaka mobali libala te mobali bapropozaka te ke balanga te bapropozaka te mwasi moto abalaka mobali abalaki na ndenge na bizaleli na ye ntango oza na babizaleli na yo ya bien bakomportement moko ya kitoko ozozala bien na mobali nde mobali ayokaka sikoyo gu mposa ya kosala nini ya kobala mwasi ndako oa mwasi malamu awe eya na mibali mosusu ana mwasi na kati ya ndako ake kolinga mwasi mosusu libanda
ntango alingi mwasi libanda tellement azomona mwasi libanda azokorespondre na bacritère oyo ye alingi akomi koyebisa mwasi abi kala oyo ozalaki wapi vraiment so nayebaki yo banda kala wana yo nde mwasi nalingaki natia na kati ya ndako yo nde oza mwasi oyo nalingaki nabala soki oyoki mobali alobi bongo oyebaki epa na ye malamu eza te elakisi nini mobali mpe akozala balaki mwasi mpo na presse kaka ke nabala mwasi mpe akozala ndimaki libala mpo na presse kaka ke nasaleli nabala yango libala esengi maturité soki oza na maturité te kobala te po lobi okobanda kosala nini kodivorce yo moto oza deja na bana soki ozwi mobali kobanda kolela bapasi na yo te nayebisaka bino toujours soki oza kotalisa mobali bapasi na oyebi kutu mobali oyo anyokolaki nga oyebi kutu papa abana asalaki nga boye oyo aye wana oza koyebisa aza mwana mama na te oza kopesa baarme wana lobi ekose retourne contre yo aoka tolingala bongo baboti soki bapa babalaki yo te nga nde nabala yo mpona nini mpo so otalisi ye milelo mwasi azalaka milela lela mpa mobali te lelela nzambe mpona nini nga boye mpona nini nga vi nange ezomarche te pourkui nga so nazoka mibali fo tokabwana alors fo kota na kati na yo omitala nzambe mpona nini so nazwi mobali ifo kaka tokabwana nzambe nabuti na mibali misato nabuti na mibali mine nabuti na mibali nzambe nini kende koluka nanu vi na yo kota na bozindo ya kati ya bomoi mitala ndenge nini naboti na mobali ya liboso atiki nga na bana mibale ndenge nini naboti na mibali ya mibale atiki nga na mwana na moko mama soki baza kotika yo mama koya kopropose oyo ya koya libala te mitala nanu bongisa nanu mutu na yo mitala nanu yo mutu nanu caractère na yo tala comportement na yo ovivaka ndenge nini na mibali yango ozalaka ndenge nini na bango parce que bakoki koboyaka boyako kaka boye te kaka boye baboya yo ndenge naza koloba bo ndenge na explikaki na jeune fille nanga na oyo abengaki ngai na explikaki ye pareil na bite yo fo mitala pozolelaki mibali bazotika nga mibali bazokende mama tala oyo kutwa ye nayebisi kaka tobalana abi na nga vana bala yo fo botelanga nanu mwana soko botelinga mwana nazwi mokanda nsima na kobala yo mpona nini parce que osoleli otalisi bizali ya mobali ya liboso ndenge asalaki otalisi ya mobali ya mibale otalisi ya mobali ya misato lui il sera pas le meilleur pona nini pona bakambo nyonso oyo osala nini oso oyebisi deja kozala presse na vie te bamapasa botama mokolo moko me bazala mpe na chance moko te okomona lipasa mwa bali président de la république lipasa mosusu mpe abali ouvrier normal ça ne veut pas dire que lokwa baza mapasa il faut bazala kaka na makambo ndenge moko non eza bongo te ya Marie Paul Lumbu je te fais de gros bisous peselanga papa Jacques ba bisous na bambunzwa po mibali ya bato asaba ba bisous api na bambunzwa papa Jacques chimpanze pese ba bisous na papa Roger Kelakela papa Roger Kelakela il peut la pese ba bisous na bambunzwa papa Roger Kelakela je te fais de gros bisous papa Edo ya kana bato ya mete na pese ba bisous papa Kile je te fais de gros bisous papa Kali ba bisous na yo na pese ba papa na nga nyonso wana penza boka atona beza base na seli bino ba bisous ebele bijou kala la béton bijou kala la béton. Bijou kala la béton. Na sele ba gros bisous bijou kala la béton. Sele nga pe ba bisou belé na basi ya samo. Basi ya samo. Ba lobi bino ne bosimi Paris. Maman il y a nitu yeyo. Asali bino boka mata ba bisou. Wone eza bisou ya basi ya sango. Basi ya sango. Bino de bokenda sango na Paris. Bino de bosimba ka biso. Basi ya sango. Na sali bino ba bisou na bino. Ebele basi ya sango. Marie-Claire Chango, je te fais de gros bisous. Maman Titina, Mwanza Pumbo, ya papa Gilba, ba gros bisous na yo. Nakanisi nde nayebisi bino boye, bo comprendre ndenge na lobi, ko proposaka mobali teke abala yo. Bala ngai non. Ako bala yo na ba comportement na yo. Na bizaleli na yo. Nde ekotinda bala yo. Soki na biki mwasi abalaka mobali eza na sens wana bizaleli na yo. Mibali mingi bayaka ko abuser likama mokanda na biso ka sa yebi ba faiblesse wana ayelo ba moko pesa mokanda. Eza so na jeune fille na moko abenginga. Ayebisinga mama na bengi yo. Nayebi ke biso ba jeune tant tovanda toyoka kondo ba koza deuxième maman. C'est vrai maman toza deuxième maman. Po makambo mingi toyoki pa na yo pa ba maman o ba boti biso toyoki yango te mais yo deuxième maman oyebisi biso ozoloba na biso mingi ona bengi pona yebisa likambo oyo ekomeli penga nga abi mwana na nga loba. Alobi mama
naza na garçon moko tolingani na ye toyebani neka via Facebook. Garçon na ndenge toyebani na ye mama ile anitu na sololi na ye nayebisi ye ke non toyebani kaka ndenge ba Facebook me nangi vérité na yo yebisanga situation na yo eza ndenge nini osalaka nangi nayeba yo mpo nga nde naza boye naza na bana na nga misato papa na bana tokabwana baja na lelo bolingi mpe kokabwana na mibali nazoyeba te yo nazobaki mabala eza mpona bato baa na maturité soki oza na maturité te kosengage te nde boza kose retrouve bozotikala na bana bozotikala na bana mpona nini kozanga maturité libala eza makambo ya mikolo kala jeli mikolo nabi te kebala na 30 ans nabi te ebala na 40 ans non okoza na 15 ans mais soki motunu eza ya kokola wana nde okokende na ndako ya libala okovanda mais soki motunu na yo eza ya kokola te ce n'est pas la peine vande pa mama na bino lia fufu na yo lala mwana mobali abandi mpe koyebisa ye ke te omoninga ndenge naza boye ayebisa mpe verité ke nde naza boye naanda na mokanda te me nasalaka na mokanda ya mutu nasalaka na ngai namonanaka na bango ok d'accord babandi kolingana amour à distance mwasi aza na province mobali aza na Paris babandi kolingana amour à distance bazolingana mobali abandi kokotisela mwasi dossier asabisiki mwasi kaya na mokanda ete tusa abandi kokotisela mwasi dossier ndenge naza awa mwana na ngai na Congo classe naza na besoin oyo edenga simo makambo osali naza na besoin osala nini oyo edengai mpona mwana na ngai akende classe or na Congo kuna bana batangaka lisu te bana bakendaka lisu classe te bana bakoma kovanda na bandako baboya bana bakende classe bana baza na bandako mikolo bakendaka mosala me bana bakenda su classe te batia bana na bandako bana bavanda na bandako alobi naza nde naza boye mwana na ngai azosala nini azotanga te soki oki koyedenga na quelque chose natindela mwana mwasi bato azwi 200 euro boyebi ke bana basi baza trop naïve azwi 200 euro atindeli mpo atindela mwana na ye eleki mwa mikolo mwana azobela mwana boye azwi 100 euro atindeli ye mpona mwana eleki mwa mikolo oyo nde naza boye situation na ngai ndenge eza boye mpona nakoka kozwa mokanda ezosenga ngai nasala nini nasala réouverture ya dossier ifo namona avocat nafuta avocat mbongo abi ok problème eza te mbongo yango combien ifo nafuta 1500 me na 1500 oyo ifo nafuta ngai yo oza na combien oyo ngai naza na mbongo te mpo nga salaire na ngai bapesaki nga oyebi kaka so ozosala na buku ya mutu bato mosusu bapesa bato mbongo na bango te alors mokolo eloko apesaki nga mbongo te nakomi na niongo ya 2 mois ya place nafutelaka niongo eza 2 mois nafutaka chambre 350 na niongo ya 2 mois mbongo mpe nazwaka 900 sikoyo soki na bino nafuta avocat nakoka kosala nini nakoka kofuta place ya kovanda te ke place ya kovanda eza important mwasi mpe kande basi bazalaka naïve kaka ok problème eza te ya pas de souci nga na kosala nini mobali abi defisanga pesanga te me defisanga nafuta nano avocat soki nafuti avocat ntango nakosala nakozongisela yo mbongo na yo mwana mwasi mpe atabi aza na baide malamu eza mbongo ya kofuta avocat mpo asala nini azwa mokanda na ye ekosalaka ya bien omoi ntango tokozala ensemble na mokanda nga na mokanda tokendaka mosala vie ekozala bien mpo naza na besoin nasala nini na reconstruire vie na ngai mwasi alobi iya pas de souci nakodefisa yo mobali abi adefisa ye 1500 mwasi na bomoto na yabi na defisi yo 1000 mais 500 nakabeli yo tala niveau mwasi abi kenda mobali bamonana te ya na defisi yo 1500 na kabeli yo apesi 1500 euro Simon basala bongo est-ce que bavanda na moninga bongo mwana mobali akamati mbongo soki afutaki avocat to afutaki avocat te nga na yo toyebi te ndenge ezalaka kaka baconnaissance l'ami de mon ami c'est mon ami mwana jeune fille oyo abetelinga lisolo aye komona na baami ya Facebook aye komona baza na ami moko en commun ami wana en commun azali camarade ya garçon azali mpe camarade ya fille akontacte moninga ayebisi ndenge nini namoni oza ami na intel boye oyebi ye nayebi ye tusa boye nabi menga mpe sikoyo ndenge eza wana nayebi ye tusa tokoma kosala nini koevolue ngai naye tokoma koevolue na biso bokoma koevolue ok d'accord problème eza te kutu ndenge aza boyebi biso mpasi mpo tolobaka mingi ndenge aza wana na baproblème makambo ya mikanda nauti kopesa ye 1500 euro mpo asala makambo ya mikanda na ye 1000 euro na déficit 500 euro nasali na kabeli ye mpo azalaki na baretard ya ndako place avandaka ifaki asala nini afuta chambre place avandaka yango wana asali nini na déficit mbongo yabi afuta chambre abi chambre comment ça afuta chambre yabi te
Moi mobali avandaka na chambre pas n'importe où avandaka pa mama leki na ye afutaka courant te afutaka mai te afutaka eloko te apesaka 200 € contribution ya kolia afutaka chambre te avandaka pa mama leki na ye ndenge nini biso afutaka chambre et puis pe asalaka abia bon ya solo moi c'est ça quand même mabe comment moto yebisinga ke na aide pour na mama mukanda nzoka nde akosi arulenga na farine aza kutu na mwana ayebisanga aza wi aza na mwana bi aza na mwana tala kutu naza koyede mwana naza kotindela mwana na ye kutu bambongo mpona mwana ye akenda klase ya bi oyo mpo oza ndenge nini oyebi teke na kongo bana batanga asu te na kongo bana bakenda klase te mbongo nini otindelaki mpona nga moko na bana na nga baa na kongo bana bakenda klase te naza kutu allege mikolo natindelaka so bana mbongo mambo klase te nazoletisa bango kaka mbongo klase natindaka te mpo bana na kongo batanga aleso te mwasi komi mitifu mibale abengi mwana mobali abengi mwana mobali ayebisi mwana mobali me yo tolobaki ezala sincere nga mpe nazala sincere na biso sincérité na nga ke nga naza na mobali te na bana misato yo mpo oyebisi nga makambo ya mikanda nakamati mpe na ede nakabeli yo 500 napesi yo 1000 ya kodefisa natindelaka mwana na yo bambongo nzoka mwana atangaka te na kongo kuna bana batanga na bango lisusu te mwana mosabi mama moninga nakoli mingi na ngola nayebi vraimen makambo kishasa malamu te me naza congolaise Yo na ngwa pisa makambo wana mobali bandi kopelisa monoko abi non ovandaka epai ya mama leki na yo ofutaka courant te mai to pesaka 200 € ya kolia po eza normal biloko ekotaka na libumu na yo moko nani yebisa makambo wana tusa boye na abi oui nasali banquete na nga naza deja au courant ya makambo osali eza bien ntango ayoki vérité lokola bato balingaka koyeba vérité te ntango ayoki vérité asali nini abloke mwanana na telefone abloke na whatsapp abloke na bafacebook akimie tango camarade na ya contacte yo obloke ye pona nini okosaki ye tala boeta azwi pe na wana abloke ye yango mona na baki na osani na benga kama mama ili ya netu na beta lisolo po place akozala to mama leki na kozala basa nini ba ko lisolo ya mwana na bango sikoyo soki bato babandi ko boya mibali o baza ba sans papier te bozo condamner bango pourquoi tala ozana mukanda te oyebisi moningo oza na mukanda te bapesi na 1500 € kende kosala makambo na yo ya mikanda pourquoi kokosa mutu boye naza na bana tindela mwana nanga baza kotindela elakisi ke bosala pe attention na basite de rencontre bosala attention mibali ya bafacebook bana basi mingi bakolinga mibali mingi na bafacebook na facebook yo wana mobali oza kolinga mobali lelo olinga Pierre lobi olinga Jado lobi olinga Jacques lobi olinga Marc olingi oyo esimbi te osopesi nzoto opesi oyo esimbi te okena mosusu omitandi okena oyo esimbi te okena mosusu okomi nzoto kaka awa okende boye partout okende kosala nini kopanzapanza nzoto partout mwasi abonga kopanzapanza nzoto partout te okoya kozala na mokolo ya libala bazobala ovandi na trône na kati ya sale mibali 40 nyonso ozaki bango via Facebook kaka ozoki bango na bafacebook baye kokuta na bango so na kati ya fete mwasi aza moto ya dignité mwasi aza moto ya personnalité mwasi aza moto ya valeur kinumba ebongaka na mwasi te moto abloke mwana mwasi abloke na camarade place alandela ye lisusu eza te yango ayebisaka mama sikotuna nanu mibali oyo balobaki mutu so aza na mukanda te aza na droit bolingo te sikoyo mibali ya boye ngai nde naza boye eske nakoki kopesa mutu conseil alinga mobali oyo aza na mukanda te akoya kokwea na libabe oyo nga nakweli nango boyeki oyo kote obana 4 lokola mobali akuti na bana 4 mpona bala yo condition kumbana nozemi obota mwana nazwa mukanda oyo kote oyo aye pe na oyo problème ke ndenge naza boye il faut nalandela makambo ya mikanda na nga defisanga 1500 € nalandela makambo ya mikanda nyonso wana pa kuti mpona nini aza pe na bana kozala na bana eza synonyme kotula te okoza oza na bana obotaki bango na mibali kilikili me mobali oyo moko pe akoya kobalo akozala ngo nalobi ke bajeune bozolanda ngai bajeune maman bajeune fille batankola na nga manfu bango deja baza deja nzete soki etengama moyen te bonga bango baa deja banzeta kotenga ba age na ngai eza deja banzete se tengami deja moyen zonga so tudo eza te seseka kaba
ese kina nango me bino o boza bana o tali mama ile victime mama ile ngaza bufaza mama nanga mama ile ngaza bufaza ya nanga mama ile ngaza bufaza mama mais naza deuxième mama na bino on a kopesa conseil kobetelaka mobali bapasi na yo te ekokoma arme elobi ya kodetourne yango contre yo na mokili kozala mpe presse te mpo moninga azwi nga mpe nazwa oyoyo mpo moninga akumbi zemi babali ye moto ayeka sikoyo akende kobina c'est bon le mariage oh, 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 abi moto ayeka alobi awa na nsima na France akende obina c'est bon le mariage nga nanu na bina c'est bon le mariage te nga na lokwa kama kiso na tikaka ka mwana bimi na tikaka ka mwana bimi na tikaka ka mwana bimi te ngai pofu bayembela nga kaka ye oyo bolingo nanga ye oyo nalotaki yango nando poro bapembe epesaka posa ya kolata yango mais kolata yango avant saison te kolata yango mpe après saison te lata yango na moment oyo esengeli olata roba pembe mpo ntango kolata yango oya kolata yango susu wapi mokolo okozala na ndako no ya suka oyo tobengaka cercueil yango nde eza ndako ya suka mpo bato nyonso soki bakufi balataka bango roba pembe mpona kokunda bango kowela kolata yango kaka te mpo intel alati yango nga mpe nalata non okoya kokota na badega ebele voilà conseil oh mama Elia ni tozaki nango kopesa bino lelo yango papa miezi nazozela yo kaka coup de fil sikoyo obengi ngaka te merci beaucoup na bino nyonso mama Chantal Clé je te fais de gros bisous mama Inège na Londa ba bisous na yo ebele Matiti l'angolaise la fille de ma mère la fille de ma mère on est la connaissance sikoyo non Matiti l'angolaise la fille de ma mère oh na connaissance quoi sikoyo mais dis donc comment ça et ça la mine dino nakatika pesa nakanisi mpe kaka sikoyo ah bon mama Christine Boni Toulouse mama eza na motoba ye mpe nakanisi kaka sikoyo te vous êtes ma deuxième famille vous êtes ma famille du cœur kande nalobaki Dieu vous bénisse God bless you Mungu awabariki tata nzambe kalosaku muna nzamba ngubesheneni bana betu bons bye bye